Mbote ba internaute ya www.congolokolenews.com bozwa bongo momesano ya kolanda biso na www.congolokole.net wana nde bokotala ba image na bino nyonso tosalaka to déplacer de .com na .net donc ba ebanso balingi kolanda biso bolanda biso na www.congolokole.net ou na YouTube bobeti congolokolenews.com esengo koyeba bino ebele kolanda émission na biso question d'actualité masolo ya politique to zabongo na esengo lelo ya koyamba mwana mboka o bato ebele batungisi bato ebele babengi pamba te bakomona ye na etando te bakomona ye na Congolokole News te pe na bitando bikete yango na mokolo ya lelo naza na esengo ya koyamba mwana mboka Célestin Bioli Kadité, président ya mouvement ya révolution Il a marre nake kopesa mbote ndekosele mbote mama Gidi merci. Esengo papa koyamba yo na kati ya émission na biso question d'actualité otobengi na lingala masolo ya politique ya tango tope ya ngonga na yango masolo ya politique ezebele tokolobela penza makambo matali mouvement Il a marre tokolobela pe G7 boyebi eza mouvement o eza ki signataire ya lettre bakomela ki mokondi ya ngumba Congo Kinshasa Joseph Kabila bay oyo bapesa ki bongo toli a sala bongo glissement te a respecter constitution et pona ya no bango bazwa kimbano balongola ki bango bongo na kati ya gouvernement pe na kati ya ba institution ebele na ba ministère pe baike balongwe kasi ndeko Célestin na lingio ebisanga ya mboto kota na bozindo ya masolo na biso ya lelo esengeli na moto nini pona Congo ya makasi ndenge balobi quel Congolais pour un Congo fort esengeli na mwana mboka Congo ya lolenge nini pona Congo makasi mokolo ya lobi to lobi. Ok, merci mama Gidil na sepeli mingi po o Jules Susu esengo ya ko bengisa ngai na plateau na yo. Vraiment esalinga esengo mingi po na yo ki pe ba appel mingi ya bandeko mingi baza ko se plaindre balobi ndengo nga yango esengeli ndeko Célestin se manifester. Bon bato bele ba penser que ndeko Célestin c'est akutima oh musala eza makasi je crois yo moko yebi o tozo sala na coulisse. Mais pona Congo ya makasi soki esengeli nani nani nda sengeli esengeli kaka Congolais oyo aza déterminé, Congolais oyo alamuki, Congolais oyo aza ferme, Congolais oyo aza na détermination, Congolais oyo ko changer du jour au lendemain. Nde yango wana nde Congolais oyo asengeli, Congolais oyo alobi qu'il pleuve ou qu'il neige naza na sima na ko défendre mboka nanga na ko défendre ba valeur nanga kino na suka. Donc il ba pona Congo ya makasi esengeli ba Congolais lokola ndeko Célestin yana marre. C'est un peu ça. Matondo mingi ndeko sele kasi na kosenga bongo bolimbisi na bandeko bakolanda biso pamba te esengeli pe na mokwalo na tombela mwana moko azali banda mboka wa kubota mabongo anniversaire na ye ekozala le 26 septembre oyo akokokisa 9 ans wana na moni Verline Dikinda azwa mibongo na 56 rue des Pins kuna na France na mboka Metz wana na pesi pe mbote bongo na star Dikinda yepe babengaka ye Verlin Dikinda papa na Verline Dikinda na sengi bolimbisi pamba te mwana akoyoka mabe en tout cas ma fille Verline Dikinda joyeux anniversaire pour les 26 oyo na ebiete kuna na ndaku fete ekozala monene kasi papa Célestin na zongi epai na yo papa bato bakomona yo te kasinga na yebi ozokenda ba tourner outi Kisangani papa Célestin akendaki ko implanter parti na Kisangani papa Célestin ngamoko na kendaka na ye na Bakongo papa Célestin kokota kino na bamboka ba province orientale wana atamboli kala mingi te papa Célestin akokende pe Gemena po azalaki déjà na ngambo mwa mbandaka papa Célestin akotambola kasi papa yo ozotambola bamboka ebele na ligine ba position na yo pour na dialogue oyo opposition asengaka na mwana mboka Joseph Kabila yo kotambola position na yo pour na dialogue wana eza nini tango kokenda bisiko kende ko implanter base pour komi pe na batu déjà ebele. Il y en a marre mouvement oyo nazo ebisabino à sensibiliser ba jeunes, à mobiliser ba jeunes base et vandi
nazana bilili na mona malgré les cas etando te les cas etando bomona mais il y en a marre bandeko bozana diaspora oboko tungisa po bozwa contact na ye na rassurer bino ke à étendre partie bisika ebele yango nani ko tuna etango akokendaka bisika wana akolobela bana mboka wana pe makambo ya dialogue to position il y en a marre ezani. Ok, merci maman Gudule, j'espère que il y en a marre eza mouvement moko ya lelote eza mouvement oyo esi zui elan na yango lolenge longo bani. Je crois nyonso oyo ndeko Célestin zo sala pe nyonso oto sala kase pour l'intérêt de la nation congolaise. Eza pona mboka na ngai yango na sedonaka vraiment totalement pona kubunda. Na bandi mikolo uto le kawa nazaki na Kisangani bandeko ya province orientale bayebi nazaki na Kisangani na komaki na Buta na kendaki na Bambesa na kendaki na Kumu na Titule kino na komaki na Dingila na kendaki na Bondo na kendaki na Dembia na Tamboli na ba village nyonso oyo ezali na Bazuele et puis na yai kokende lisusu na Bunia. En tout cas to tambola ki pona kotia ba base to tambola ki pona kotia ba base pona kolamusa ba congolais na tambola ki po natali ete lelo esengeli na biso to zala nanu na katikati to comprendre importance ya Congo na biso. Yango no moina se donaki vraiment la peine ya kotambola pona kotia ba base parce que to weko zalaka na Kinshasa te na musalo tozo sala pour la révolution pona ko la musa peuple congolais à comprendre ayeba pe azwa décision soit destinée na maboko esengeli na toute l'étendue de la capitale, disons dans toute l'étendue de la RDC. Yango mo to tambola ki na tamboli bandeko ya province orientale bayebi déjà ba mboka o na tangeli bango na Bazuele parce que baza bato ya Bazuele na tambola ki na bamboka wala nyonso na Buta bayambaki nga vraiment comme il faut to taki base na biso na Buta to kendaki na Bambesa bazwaki biso bayambaki biso to plantaki base kuna kino na Bakumu na Titule na Dingela to plantaki ba base to yeko zonga na Kisangani ndena yako kende Bunia na zalaki na kote ya Chopo na salaki musala lolenge longwaki na longwe na kuna na kitaki na Mbandaka na tambolaki na Mbandaka na planté pe ba base na Mbandaka siko na yeko zonga na zako mibongisa lisusu ko kita lisusu kote ya Équateur pona ko kenda ba Gemena na bisika oyo elongo bani toza ko zwa ba cible ya bisika wana poto yeba bisika wana eza bisika moko vraiment oyo batu bazaka prêt ya ko bunda prêt à kotambola na ba Congo n'en parlons même pas yo moko yebi mama Gudule combien to tambola mais na nyonso nazo sala na musala o nazo sala ezaka kate nazo kende ko implanter ezape ya ko lamusa ba congolais ko talisa ba congolais ba réalité o ezoleka na politique ya Congo sur point de vue dialogue outi ko loba wana eza ko engager yo olobi ke opposition esenga ki dialogue oui je me souviens encore na époque où l'opposition c'est qui dialogue et ça là qui dialogue il y a accord cadre d'Addis Abeba mais opposition ça là ko senga to mona ki était na ba élection oyo Kabila atrikaki oyo ayibaki congolais ba voix na ye oyo a détourné pouvoir ya ba congolais parce que le pouvoir est par le peuple et pour le peuple. Kabila lokola azali moto oyo abotola kaka bato na makasi abotoli congolais oyo ezalaki ya bango nde bato batali balobi te lokola ba élection ezalaki malamu te même ye moko a reconnaîtaki yango elongo na moto na ye soki nani Ngoli Mulunda a reconnaître ba élection ezalaki mabe ba élection ezalaki ya kobeba ba opposant balobi nde tango yango pombo ke tambola malamu lokola likambo ya légitimité tozali ko bunda na yango esengeli tokende na dialogue to vanda na ba majorité na ba opposition to vanda to ba ko bongisa afin que mboka na biso ekende malamu to mona ki lolenge nini tchaku national atelemaki o alobaka et naza ko avertir na monsieur Mende bientôt na yebi esika kokende te parce que za kandenge na bientôt se rejoindre d'ailleurs le G7 et qu'on a la G7 plus 1 donc Mende zo kende kala mingi te parce que baza ba opportuniste alors boyebi combien Mende a gangaki mama Gudule combien Mende alobaki to ko dialoguer te parce que biso de tozu pouvoir bino bozu pouvoir pona ko publier bo tie ba charte de combat na ba coin avenir
bolobi ke bozo ki pouvoir bo publier bato ba sepelite bato ba leli et puis wana bolobi ke bino ne bogana ki ba élection yango to ba ki to kende na dialogue to solola po kimia ezala na mboka baboyaka yango catégoriquement baboyaki mende oya tuka ka ba congolais mikolo nyonso mende oya alobaka makama mabe mende oya alobaka ba mensonge oya abande depuis abota mati akoli atamboli na kuboma ba congolais azaki parmi ba combattants to yebi mende pe ye wana za mutu azaki na kata RCD abundi azaki rebelle ceux qui bato bayebité les longs azako yebisa ba congolais parce que ba congolais baza sous-informés les rebelles mende aloba yango aboya ki likambo dialogue lokola baboya ki likambo dialogue to tiki bango batambusa mboka lolenge batambusi mboka omoni lolenge badindisi mboka penza solo mboka edindi nde tangu biso to moni ke bango baboyi ba dialogue opposition ça ki nini etiki tovandi soki mushi ni na pikaki Kabila aye ko sala ordonnance na ye ya a convoquer concertation mama Guidil nani amona kete a convoquer concertation oya convoquer ki biso to moni ke ça qui c'est important parce que oya sengela ki to ke na ngona dialogue baboya ki dialogue na époque wana aboyi dialogue bazali catégorie ba ko diriger parce que bango de bazana légitimité bango de bazu bokonzi ba ko diriger Congo ba kei ba échouer ba dindi na libulu après na simana yango ba ekoluka concertation yo moko moni suite ya concertation ndenge ezalaki mama Guidil na yebite soki ezana eloko musu ya ko bakisa. Merci beaucoup Matondo Mingi mwana mboka ndeko sele kasi koka koloba na bandi ete oyi ko yebisa biso soki na mboka oyo ba opposant penza o ba koki bongo ko résister ko telemela ba manipulation to ko ningana to yebi ba faiblesse na bango to yebi liboso ba billet vert lolenge boni bato ba tekaka même bo moto na ye moto ateki bo moto comme sans scrupule comme lokola moto ba ko ningisa ba ko balola lolenge yoso que ba opposant oyo tozana bango to ko bika na bango mokolo na mokolo ba ko sala face pour ba éviter penza glissement pour tata mokonzi mboka sielu mukate mama likambo ya Congo na biso je crois que ezo sala passe mingi na kata motema na question tuningai je ne sais pas ce qui na ko na mesure ya ko répondre ya mais tant que congolais il y en a marre azanga ka réponse ya kopesa te azanga réponse ya kopesa te mama Guidil oyebi yo moko oza mama ya terrain oyebi combien oza wana otambola kana kati ba opposant oyebi comportement ya opposant nyonso soit disant ba opposant tango ngana lobaka ete opposition ezate na Congo pe tozana ba opposant te pourquoi na lobango pona ni lobango pamba te naza liboma te naza fute opposition ezate na Congo tozalaka awa opposant moko ta ko résister devant Kanyaka devant Mbongo bazate azalité comment pour le côté na pona ni le rôle bande ngwana tandis que il y a des ceux qui baza ko résister peut-être yo kotangela nga bango mais o ngana yebi tozalaka na concertation ba concertation na yebisa yo wana tango Kabila a créé a convoqué concertation na ye tu avais vu combien ba opposant basanganaka au mona ki yo zalaka na se passe ozalaka na se passe tozaki plus de 100 et quelques partis politiques et opposition oh balba ki non nous sommes contre ordonnance ya monsieur Kabila nous sommes contre ça to boy ordonnance ya Kabila créant nos marques tout le présidium bablo ko ndengwana et puis to longwe na se passe to kei na conclave na limité tu avais vu combien ba opposants bazalaki et je félicite au moins Kamere parce que alobaka yango na conclave wana alobi ke toza awa to sangani na kata conclave mais ekokoma na ngonga moko tango ba billet vert ekotambola tozali su ndenge tozate azaki na raison parce que ba yebi ba congolais comment ba se comportaka devant Kanyaka to kei na conclave na limité mama Guidil tozalaki déterminé to pesi ba préalable to lobi ke non to ko kende na concertation kaka na condition boy et sengeli ba libérer ba opposant o bazali na boloko et sengeli ba fongola ba chaîne ya opposition oyo bakangaki illégalement et sengeli to pesi ba préalable mama Guidil est-ce que ça l'a respecté ba ini ya Congo les régimes en place ba yebi ke ba congolais bazana bango facile à manipuler ba yebi ke ba opposant bazana bango facile à manipuler ba sala ki eloko moko te ba exécuter ba préalable wana te ba ça qui ferme na décision na bango et
tu avais vu tango ba eko lobaka likamboke na kati ya concertation ba kozana droit ya $400 par jour. Per diem ndebo mama Gudule omonaki lolenge nini to perdaki lisanga ya ba opposant nyonso na concertation. Comme moko atikala kite moko atikala kite et to tikala kaka na le seul, excusez-moi, je sais que batobele ba ko benga ngali boma ndeko Célestin peut-être ba ko ba allié ndeko na ngai Célestin azalo ko la binoté même ba combattant au bozolia lelo Célestin azalo ko la binoté mais tangu makambo ezali photo expliquer bato ba comprendre ba que sikama bezali sikama la mwezali le seul ba parti o etikala ki o ba ki non nous sommes fermés donc au kota na concertation te qu'il pleuve ou qu'il neige c'était UNC. Tout le monde qui UNC ndenge batikala ki na position na bango mama Gudi. Papa Sele yo kokamusanga lelo soko lelo tangi UNC olingi oluwe bongo président Vital Kamerhe autorité morale ya RTNC ozana kati ya koeba ete ba mosusu na kati ya diaspora ba imboka o abiso ba biki bongo libanda ebele bandimaka penza mwana mboka Kamerhe te kotala balobi nationalité na ye aza bongo mopaya kasi yo lelo lobi okumisi nde UNC we kambemi na président Kamerhe okomona te okokota na contradiction na bandeko na yo ba combattant oyo bandimaka yete mama Gudule ba combattant bandeko na nga ba combattant ba prouvenga le contraire ba prouvenga le contraire ya makamuna zolo ba soki na zokosa soki ba sa corrompite ba yebisa ngai soki ba sa corrompite ba yebisa ngai tangu nga na lobby UNC tangu na tangi Vital Kamerhe o bobenga ka soi-disant étranger mais un soi-disant étranger à sa ferme dans ma décision quand même nous devons être sérieux maman Gudule nous devons être sérieux et ça mboka na biso Congo to comme mango na ba sentiment tête leki to gangi to lobby mais to zota la réalité non c'est single na biso to la réalité na lobby yango bien baloba ki Perex Kazadi ya za mwana mboka bien sûr que mais balobi epe kasazwa ki kanyaka tout à fait balobi tango ayaki awaza maman Gudule eza eloko ya kokende nango mulai te INC bazalaki toujours na position na bango na concertation batikalaki na position na bango elongo na Kamerhe alobi non to boyi concertation ya Kabila to kokota te omonaki preuve aneke lokola mutu na bango kende kokota mama Martine entre guillemets omoni ndenge sort na ezalaki balongolaki na parti mais bandeko ya opposition bakotaki na concertation sort na bango ezani lelo est-ce que ba résolution ya concertation échanger ni na Congo est-ce que basalaki yango metaki en application ba résolution ya concertation niet basala ngote maintenant lelo na époque on a to komaki na deux camps ya opposition oyebi on a concertation tozaki na parti ya opposition oyo kendaki na kengo o babaki baza d'accord na concertation ensemble longo na lisanga bonganga lui oyo tikanga la benga yata azali opportuniste tout à fait azali opportuniste à 100% akendaki kokanga makote ya kengo alobi ke no biso boy une opposition républicaine oui aye boya comme na front populaire donc mama Gudule ba congolais baza na position bana mboka nde selon yo bana mboka baza fermeté tout à fait soi-disant bapaya nde balingi Congo koleka biso tout à fait mama soki mutu zo trahir mboka na yo moko yo koloba nini koza mwana mboka okoloba ki ozo nationaliste okoloba ki ngana so bunda pona mboka mais bazo peso mbongo zozwa mais ba auto zo benga soi-disant ba étranger bango wana nde batikali ferme basa quand même na bolingo ya Congo on a vu combien ils ont dénoncé nazonga muke na parlement quand Kamerhe azaki sous na parlement tu avais vu combien Kamerhe alobaki non na armée rwandaise zo kota na mboka yango esala ke Kamerhe ba bimisa libanda ozomona azalaki ferme lelo combien ba congolais baza awa ba opposant o ba yebi ba réalité zo le kabazo expliquer population congolaise bazolo ba yango bazolo ba non baza ba o baza na gouvernement ba continue gouvernement lokola ba ki o ya MLC ba continue ba Germain Kambinga bazo dénoncer il y a de bêtises qui se passent là-bas ba Thomas Luaka est-ce que bazo dénoncer ngo mais ndeko na ngai to comprendre que peuple congolais ba opposant na biso ba congolais baza fermeté baza kolia mbongo ndenge kaka bazaki na concertation ba liaki mbongo siko lelo to komi na dialogue to komi suna deux camps to komi na deux camps to moni ba tendance ngo pe komi ebele pamba te soki to kena ngambo to moni ba opposant to ke benga ya lemba wana to moni lisanga bonganga asaki meeting na après le 19 to moni bato ya dynamique de l'opposition bango pe basalaki ya bango na s'intéresse to zongi lisusu na ela kengo to moni opposition républicaine yango na lobi e kopesa kaka pe mbutu ata to bito kendela mapona mito kenda mapona mi yango yo mbutu ekozala bisika opposition akozala na mote
motema pe liloba moko te ya kotia na molongo candidat moko candidat unique place nde esika nde opposition ezomi lembisa. Maman Gudil, j'aimerais que parce que discours il y a ba combattant, il y a bande connexion ya poto ezali que mboka eza sous l'occupation. Nde discours yango wana. Mboka eza sous l'occupation, il y a des Rwandais par-ci par-là, mais laisse-moi te dire, les Rwandais travaillent pas seuls. Ba Rwandais bazo sala bango moko te soki baza wana mboka. C'est avec les Congolais. C'est avec les Congolais. Donc, ceux qui toza occupé même na ba Congolais. Donc parlons que Bakata Kabila akei ba Rwandais ba otika. Tout à fait. Tout à fait. Attends, le Kabila qui mandat na esi le 19 décembre 2016 na minuit. Boum, Kabila qui. Mais papa explique un peu malamuna yeba. Parce qu'il y a des mamans qui disent ezana ba congolais ba opposants ba qui même na Rwanda. Le quoi tozolo la diaspora to profiter to pesi mbote na Alain Paye na Canada, to pesi pembote na Star Dikinda, to pesi susu mbote na Florida le komoso, ndeko na biso alanda kabiso FM4 to bosani pete David Olito bandeko ba kolanda biso ba Claude Mbola, ba courageux ba combattant makasi. Le quoi to kolobela combat papa, ba ndeko na biso ba combattant, bango ba lobi boye, mboka eza occupé na ba Rwandais, esengeli te to kenda maponomi boye, bango ba pesi biso là ya soulèvement populaire mais lelo bango pe moko ba komi susu kwa na ngambo ngo élection et finalement la ligne na ba combat ngo eza na problème na kati bazolo baliloba moko to bakoloba liloba moko te yo bazo benga mingi pesa ya no ya mbona kota na motuna o ekotundisa penga pona tina na yo ndeko sele Maman Gidi ya mwana zomona na zolo baké opposition donc disons ba congolais en général soit disant ba nationalistes nous sommes pas fermes. Tu es bien important à Congo ti parce que bitumba ya diaspora o e bandaka bazalaka na liloba moko bango tout balobaki ba élection ti mboka eza sous l'occupation et sengeli d'abord to longola ba rwandais tout lilobezaki moko mais subitement ils ont changé ozomona problème to sanango ba changer subitement lelo to komi komona ba misu bazoya pona candidature ba misu bazoya oboy non congolais aza bitumba ngo eza ba lelo ba komi na ordre dispersé. Le combat est allé soutenir yango. Dans ce cas, ceux qui basent pour sa élection, ngai mouvement y en a marre et ko soutenir et loko nyonso o ezo ya pona komema bosomi ya Congo. Président y en a marre mato domingi pona ya non kasi président bato ba ko benga de partout. Bato balingi baye ba président tolingi os bato ba benginga mingi ba mosusu na Londres mosusu na France mosusu na Canada États-Unis baza bongo na bosenga na yo baza na posa basala elongo na yo bakobenga président. Est-ce que yo lelo ozana makoki wana ya kondima pe moto moko o ya benga lobi ete ya lingi azala candidat pour bazo benge belé basenginga contact na yo lokwa na bongo une opportunité à kovanda na lingi yo moko ebisa bato ba kolanda biso par rapport à ba candidat o nyoso ba ko benga président de partout dans le monde pour la mobilisation pour na côté les misabato yo zolo banino ko ndima ba appel na bango to pesa contact pour bande ko bazo benge belé pour balingi yonde osala mosala elongo na bango ba candidat président de la République o bazali bongo na mboka bapa na diaspora baza na besoin na yonde kosele. OK, Maman Gidi soutien ya Ndeko Célestin par rapport ya ba candidat président eza mabete. Musala o tozo sala toyebi tozo ko bunda po lobby to aboutir na quelque chose. Pour lobby Congo est à la Congo ya sika Congo ya malamu candidat oya koya ko consulter to ko senga lisungi na Ndeko Célestin na musalo esi na salio na bandaki ko sala on a komi na niveau na komi lelo pour na ko soutenir candidature na ye il y a pas mal Maman Gidi il y a pas mal na ko sensibiliser parce que il y en a marre na musala ko tuté que abanda ko luka ko sala ba recrutement non il suffit à couper sa mot d'ordre. Il suffit à couper sa mot d'ordre, bato bakoya, bato bako voter, mais toko voter nani. Oya zoya wana, azoya na projet nini. Et sengeli pe koyeba kenda mvula nini azonga lisusu te abiki mikili ya poto 25 ans 23 ans libanda. Est-ce que akoyeba bongo lolenge bandeko baye abako bika mokolo na mokolo pona koluka kwa kozala liboswa molongo pe kokamba bango. Donc c'est ça le problème Maman Gidi. Monto assi à sali exemple 30 ans
25 ans depuis Kenda tolobi 25 ans donc bandaki na régime ya Mobutu nano lokola ti santa tomtombele na Mobutu ekata na nzela ya tikalaka kuna toye kozwa munani ki un musée aye ya zaka kakuna lelo tozwi moto na biso tozana yoyo ti ya zaka kakuna mais lelo okomi na ba tension to okomi na makanisi ya kotonga mboka na yo oya ovanda o diriger o lakisa ndenge nini na malamu oyo yekoli eza mabete mama Gidile mais esengeli parce que awa na Kinshasa bakanisa yango te ke Kinshasa eza kaka ndengo zo ya wana awa eza pe na bato oyo baza déjà na bato o baza na bato déjà. Alors, il faut préparer déjà terrain. Papa, esengeli pebe parce que bako benga mingi, hein? Esengeli ba ete mobilisation bako senga yo sala. Pour oba benga babito ça pour ça de conseiller à implanter parti à ça papa. Pour implanter parti esenga kape makoki. Akoza na bosenga azwa esika yaza na esika na ye aza pe na bato na ye etemba kwa kolobela o likambo na fait ba projet société na yo et puis après ko la kisabato ke moto aza malamu soki to pesi mingongo na biso to kozwa mboka ya sika mokonzi ya sika ya malamu kasi moto ana ventre affamé na point d'oreille bon mata bobo ya bokiteza bongo tango ko benga de kosele obongisa pe kanyaka obongisa pe misolomi ya yo tango ya kokutana na bango ba ete na kopesa mama mwa koka na kopesa mama mwa gâteau epesi epe makasi et puis mitinga koloba akoloba ba instrument sonorisation nyonso ne kosenga ba moyen ata mosala biso to salaka o to komona place to kokita na terrain to ko risquer ba vie na biso kotia ba bilili oyo na ligne to na YouTube to na ba site na biso esenga kape makoki yo candidat président ko benganga tia eloko nanga lobelanga na kolobelo kaka pamba toliaka na musala oyo tozo bunda pona mboka to vivaka na musala oyo ezaki parenthèse na fungola ki na kangi de kosele malobo mboka yo olingi to sa musala tia misolo na jeu po baninga bazwa pe moyen ko déplacement esenga kambongo ko sangisa batu ba kiti ba ko vanda baluaka yango esenga ka misolo ba koselo musana nini ozo prétendre kozala président ozata na moyen mukiete pona ko mobiliser pe batu ngo non soyons sérieux bako salela yo mosala bako landa pe volonté na yo ya ko soutenir misalo lingi ba salela yo ezaki parenthèse de conseiller malombo kayo. OK mama Gidile ndenge na uti koloba mouvement ya na mareza mouvement ya congolais eza mouvement ya éveil patriotique tozola musaba congolais ba civisme ba droit na bango ba ko voter ba ko pona nani oyo alongo bani donc soki lelo tozana force nanu te ya kolongola ndenge bazolo bake to longola nanu ba occupant ba rwandais ba étranger ça demande eza bitumba munene soki ezana ba voix pe mususu to ko kende na yango poto longola bango ata na voix ya ba élection na pete koki kolongola soki yo mwana mboka congolais ya solo ondimi ko postuler tant que président candidat président yaka postuler tangu yoko leka président okolite poto longola ba o basi batiena armée lokola ba étranger ba o basi batiena ba institution à l'état lokola ba étranger ça pe na lolenge wana pe to ko longola soki lelo esengeli to se soumettre na makambo ba élection to se soumettre soki lelo esengeli to se soumettre na likambo ya révolution to soulèvement populaire to se soumettre nde musala yana mari yango wana nde musala yana mari soki esengeli to se soumettre na ba élection to ko soutenir à 100% ndeko oyo aye na makanisi ya malamu aza congolais ndimi ete atambusa mboka na ye to kotia maboko toko bimisa ba énergie na biso makasi na biso pona kosala kasi yepe sengele ayeba surtout ceux qui osana poto ba o bazana Kinshasa wa ya pas parce que nazo so pas contact ya bato belé je me réserve un peu parce que na yebi musala nga nazo sala naza komi batela pona yebi ba congolais o nazo ko dambusa na simana nga bazana confiance na ngai je ne peux pas aller lokola mwana ya mpate na kende komitika mais ba o bazali banda soko ozana posa ya ko postuler bakangi yote tozana démocratie mutuna za libre ya ko sala o ya linko sala lokwa bino mo bo changer na bino déjà bitumba ezala ngoli suna likambo ya soulèvement te comme ya ba élection soki esengeli se soumettre na ba élection to se soumettre na ba élection to ko soutenir to ko mobiliser to ko sensibiliser to ko benga bato ba ko voter muto alongo bani kasi esengeli na bino bo comprendre réalité au congolais aza ko vivre awa sur le terrain
Donc Maman Guidil bitumba eza makasi musala pe eza makasi mais ba congolais bolongwa na kati ya haute trahison boza la ferme lokola soi-disant ba tozobenga ba étranger baza ferme na kati ya Congo boza la ferme po mboka na biso ekene malamu. Matondo mingi ndeko Célestin Biolikadité président ya mouvement ya révolution y en a marre tozokende na suka ya masolo na ngana ya mokolo ya lelo ndeko Célé ma information mosusu ezali jet set problème eza makasi oyebi makambo ekoleka ba départ majorité présidentielle et comme ici ko lokwa quartier latin et mesani na ba départ batu bakendaka na lingi oyebisanga ba départ wana yo komona ngo ndenge nini lecture ya mwana mboka Célestin Biolikadité eza nini toyebi ete Olivier Kamitato akei Pierre Lumbi akei tomoni ministre à sport pauti kokenda tomoni na cabinet Modeste Motinga Sénat parlement nyonso ekoti mbutu ba départ ebele lokola quartier latin. Papa, yo sali lecture nini par rapport ya ba départ oyo na kati ya majorité présidentielle. Ok, Maman Guidil, je crois que gloire à Dieu parce que shit ya Kabila c'est coquille, tango na coquille chaque chose à son temps. Na kozonga momuke na makanisi, je crois que ba congolais ba bunga mingi makanisi, kozonga na simeza ka difficile pour na ba congolais. Congolais abungisa ka makambu facilement. Toyebi tango Mobutu akomaki na suka. On avait vu combien il y a ba mouvance oyo ba bandai ko bendana. Ba mikimaki avant. Donc bateau présidentiel, il y a majorité zo qui est déjà na kozinda. Alors ba o bazana misu ya aigle, ba bandi ko mi sauter avant. Avant bateau ezinda. Donc G7 ba mi sauter avant, ba yebi déjà que bateau ya Kabila les autres dinda, ba mi sauter déjà avant. Et ça lokola ba mende, kala mingi te mende azo ke ne ko rejoindre G7. Et rozala G7 plus 1. Là je vous dis déjà parce que na yebi na zomo na ye na yebi bisika zo kota kota. Mascarade wana zo sala do mais c'est Kabila fungula misu na mende parce que mende azana esika moko azo kendo kota, ce qui s'agit image na olakisa bino yango ayebi esika zo kendo kota, a okendo rejoindre G7 kala mingi te. Po ya changera na ye. Voilà nyo c'est ça mascarade a lugara lia. Kabila aza lokola avion. Boka malamu. Avion zo pepa likolo. Toyebi ndenge avion ezana mapapu nango. Lokwa ndeti avion bakangi awa. O matata mponyo asombaki bakangi kuna ezana banyongo. Avion eza kokende likolo, lipapu ya liboso ebukani. Lipapu ya liboso to monaki yango ezalaki départ ya Vital Kamerhe. Lipapu ya liboso ekbei. Ezo continue kokende. Ebandi ko bina moke. Ebandi ko bina moke. Lipapu ya mibale ekokende, lipapu ekatani. Ezo kende to monaki ba départ, to monaki ba makambo ya ba Moïse Katumbe awa ya ba Pelnati. To monaki yango. Et excusez-moi le terme, l'isima ya avion et katani. Avion ezo kote et perdre sikoyo équilibre na yango. Et perdre équilibre na yango et puis suka na yango avion ko sala nini et ke ko kweya. Donc au kweya ya Kabila et c'est monani. Alors bato yo o bazalaka depuis na tanga Mobutu bati batimbela bilili ba yebike mwana maya komi na suka. Mwana maya komi na départ parce que congolais ça funguli misu. Suka ya Kabila c'est comme alors poto to nyoko mate. Poto za suna sika ko kimela te. Na tanga Mobutu bazoka grâce à kokima ndenge bande ko musuba kima lelo bazana na diaspora. Bazoka tanga kokima ba ke ba exil politique ba ke na poto. Mais lelo poto eza bloc cadena. Ba kangeli bango poto. Lelo même ata ba mende wana si akoma kofinga na ba Obama, akoma kofinga ba communauté internationale. Lelo ce que yindeli a kokime peut-être donc mende kala mingi tazo changer tendance. Assez assu déjà ba disposition déjà nécessaire azo ke ko rejoindre bato ya G7. Kasi tango bango ba monike e bandi ko yinda poto ba kokima lisusu te. Le seul moyen na bango ezaka ba zonga sima ngonga oyo. Bandima na bango humiliation na kati ya majorité, bandima na bango ba attaque nyonso ba kozwa mais ba mizongisa déjà avant peuple azwa décision finale. Bazana solo ya makambo ya janvier, ba yebi janvier ndenge solo nango ezalaki yo moko yebi ndenge babanga kiti esali ke Kengo a changé même langage. Kengo akoma faire un peu Kengo amoneke moya ko kima na pote ko zali susu te tika to maîtriser ka situation to boya ko modifier constitution to maîtriser peuple congolais yango na pe bango G7 ba comprendre Kamitato ba Pierre Numbi bango tout ba comprendre biloko yango babi to benda na ka déjà avant mwana na mwana benda na po Kabila zana esika okima te
Kabila azana esika okende mais conseil nga nazo pesa Kabila pour na ngai j'aimerais que ba élection to compter yango na côté Kabila pardon je t'en supplie vraiment tika parce que ozana esika okimate monsieur conseil nazo pesa yo siko banda ko kangisa ka valise so ozana valise mi balezwa moko tika déjà ta na Rwanda to na Chine a otika li na moko ozana télévision soit télévision moko kendo tika na mboka moko osololaka bien to na Angola otiki na télévision moko conseil nga nazo pesa soko boyi ndengwana tika na yo avant 2016 ngande ko Célestin congolais o ba congolais ba yoka kana ko assurer sécurité na yo nga moko en personne na ko assurer sécurité na yo na yebi ko so banga CPI pona makambo belele ki na mboka mais CPI a ko simba ote soki Célestin pe sinzela te donc soko tiki na yo avant 2016 Célestin a ko sécuriser yo mais soko te mutu makasi ah yo moko mondenge bana na bandi ko kima ndako bandi ko pela boîte bandi ko zinda mais bandi da ko mi sauter déjà avant yango no moni G7 donc G7 total yango na miso belé mama Guidule donc G7 déjà ningisi la kisi bongo suka départ ya Kabila parce que moi je ne comprends pas ce qui bango basu décision le papier asuka yango wana oui quelque part nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie, Mama Guidule. Na démocratie, lobby, mutaza libre ya kokota na mouvement politique, na parti politique oya lingi, a s'appelle libre ya kopima. Si réellement ba bimi penza, na ba raison oyo bango bazui, tant mieux, ba tika ko sala bango problème. Mais ba lobby qui se sont piqués connaît l'affaire. Ceux qui Kabila comme piqué, le quoi ma tchatcha et tubié. Mbango to mona mingi to lobaka Kabila lobakate, azababa alobakate. Alobakate ata makambo yele kalobakate mais comment na likambo yo azu ba décision rapide. Pourquoi? Total yango na miso belé congolais ko juger nanu ko condamner nanu bato G7 te ko pesa pe raison nanu côté oté to tika bango nanu isolé total bango na mosika to yeba makanisi na bango bana parce que ce que tali bien na groupe ya 7 wana majorité eza bakatanga tandis que to zalaka na menace ya bakatakatanga. Attention, nous devons réfléchir sur ce point. To zalaka na menace ya bakatakatanga. Peut-être ce sont les mêmes personnes qui ont lutté peut-être de Bakatakatanga. Toyebite nanya sana simana bango entre parenthèses. Donc total la babilo ko wana nyonso. Tout comme pe, ba ko ko sala pe ba sali neti ko benda na wana za ba analyse ya ndeko Célestin. Ba benda ni nanu basi basali idéologie na bango balobi to benda na tango to ko benda na ba parti na biso bandi ko bimana mini tout na parlement biso na sto rejoindre opposition majorité et perdre majoritaire na bango ba ko ma minorité alors c'est majoritaire à perdre Kabila ko luka nini aboma parlement tango ko luka boma parlement mbutu ekoti makamunyo se baby ndenge makambo baby na ba élection oh ya ba gouverneur tout ça alors je demande à la population congolaise tous à la un peu sage. Tous ont des décisions fermes rapidement, tous juger rapidement, mais total à bangonanu na musika mais oh ngana yebi babandi ko yeba ke Kabila zo kweya ya babandi ko zongi sapa ya population ba gagner sous confiance à la population poto kimisa bangona poto te po bana nzela ko kimate na poto c'est un peu ça. Matondo mingi bandeko ezalaki esengo koyeba bino ebele kolanda émission na biso masolo ya politique na lopoto tobengi yango question d'actualité na yambaki bongo ndeko Célestin Biolika dite na yeto beti masolo ya politique oyo ya ngonga oyo ekoningisa mboka na mikolo miye na bandi bandeko oboko benga ndeko Sele apesi bino aval na ye pokoki ko contacter bozali nde ebele kasi mwana suka akobenda kaka mokila wako ya liboso akozala na soutien ya yona mar kasi misala etambolaka bongo na misolo na ba moyen nde bongo moto akotambola nde bongo moto akosala musala libumu eliete eyokaka te sengeli pe bato bakoyangana na tina koyoka projet ya société na yo olingi ozala mokambi ya engumba Congo RDC bayoka pe balia nanu sima bayoka message to projet ya société na yo. Encore une fois topesi joyeux anniversaire na Verline Dikinda na France 56 rue des Pins en tout cas samedi et vous la fête simonene kuna na profiter na PCP Verline Dikinda star papa ya Verline mbote mingi picho pacho na Norvège na bosanité ba ndeko nyonso Riki Nemiala ba ndeko nyonso balanda ka Congo lokole news.com
news.com na pesi bangombote ezalaki bongo papa des chutes na mbetuku na prise de vue ezalaki na la perle de Congo Lokole news.com na assistance na bosanité Solve Magema na montage na bosanité Paul Aloma Ngongo na Belgique Guy Edeta bandeko nyonso bolandaka Congo Lokole news topesi bino rendez-vous na www.congolokole.net tout ça les transferts de com à net ce qui olingi olanda biso kota na www.congolokolenews.net okomona nyonso oyo tosalaka ezalaki esengo koyeba bino ebele tokutani na masolo mosusu ya politique kimia boboto o mabota mabino nzambe ya pambola Congo RDC mboka nanga mboka na yo merci.